Zagozela Bekozela, Alvaro Mwanza, le prince de la paix, groupe Mbatope Siombote, Eric Shimanoka na Barcelone, PDG authentique Yemo Konza Barcelone. Wabaza Penza fidèle, il a laissé partir mon peuple, merci Nabino Nyoso. Je crois bon moi une semaine tozalaki moi libanda tour na voyage, messager na voyage, chatos na voyage, ngamorope libanda alors yango moni lelo suite zongi liboso na bino, merci na bino vraiment la confiance au pesa biso. Souci na biso zali, il faut Lilo Banzambe faut yama. Voilà, donc le Banzambe faut tout va comprendre le Banzambe, puis tout va comprendre vraiment démarche, j'ai laissé partir mon peuple. Les lotés le ban tu amboma, les lotés lobby kuna. Bon ça sur réseau de soko au raté on a tongo midi bossa la faut botta laisser partir mon peuple. Nazaramo ngaba Liki Makanaki, merci Nayo. Voilà, équipe de présentera nous laisser partir mon peuple. Ngo message boni. Kimia papi gain to zalakite toujours na ngomba to zongi au service ya ba zaïrois au bakoninga ba koma ba congolais ba 9%. Alors tu as toujours un souci ya démarche ya bande ko na biso fo ba koma ba homme spirituel miso efungwama ya mulimo matoi efungwama balanda nzambe basa l'histoire personnelle na nzambe parce que to nyoka metro. OK, tu as mon boni maître. Ouais, très pépélé. En tout cas, les sportifs finissent souvent à s'adresser à Nabino, la voix et la bouche autorisée. Et puis, moi, na Kingasa, na Souka, moi, na Tcham. Donc, vraiment, les sportifs, l'air est déjà sonné parce que l'air est déjà venu où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Donc, il faut tout le monde laisser partir mon peuple. N'est-ce pas na tongo raté. Pourquoi rater Boutou, Tongo, Kitoko, no kite okolela, pour la nobolélité. Voilà, Tchatos Boni, ça va hein? 100% Kananga. Né grandi à Kananga. 100%. Voilà. OK, voilà. Donc, Boebi, avant tout banda intervention à Bisso, totika makamno sur maboko nzambe parce que eloko moko eleki nzambe ezate ya omoni laisser pas ça dit laisser pas tomber démarche ya nkolo les inspirations ta directement pas nkolo alors toko banda bongo te na bulu yeke il faut toujours to benga présence na ye pour à contrôler na minoko na biso na ba cerveau na biso kamba biso le sambo chatos to pese merci na kombo na Yesu ozali nzambe omisala obenga manzambe na yo moko tata yango to gumba melaka yo eza na lola eza na sa moi biloko nyonso gumba melaka yo to pese merci tata parce que yonde mutu zana fongola ya kokota lola to komisi kombo na yo po to zali nzambe nyonso ya biso ekumisa bobele yo tata na komone so bondeli boye amen amen. Voilà, je crois que vous avez pena biso tu tout avant ça programme je crois que mona décoration ya na table ba moni ba milangi et tout ba ngaba yeba vraiment milangi oyo mingi na to retour na mingi pas ya messager parce que messager ndem taye na ba milangi oyo messager milangi ezani ni rapidement ba to balanda biso déjà. Merci na parole oyo pesi papi gen zamba pambola yo. Bon milangi oyo balandi bana laisser partir mon peuple partout dans le monde entier bisika bozali milangi oyo ezali tangawisi oyo boyoka kabalo baka tangawisi mais nini ezana kata milangi oyo oyo ezana kata milangi oyo ezali ya liboso ezali petit ezali mondongo oyo biso nyonso toyebi ya mibale ezali petit cola oyo biso nyonso toyebi nzambe pe mutu akela yango ngadiadia ya misato ezali tangawisi oyo biso nyonso toyebi ya mboka ezali ya ba chinois te ba produits chimiques te po yango mutu ezoboma biso alors na babiloko oyo misato bomoni awa yango ni mutu ekoti na kati na milangi oyo kombo nango ezali solution la main de Dieu. Pourquoi la main de Dieu? Esengeli nyonso nzambe mutakela tangawise nzambe mutakela mondongo nzambe mutakela petit cola obobengi ngadiadia nde epesi lobiko na bomo ya bato oyo baza kobela pota libumu lobi ezali rapoto babengi yango hémorroïde ezana deux sortes interne na extérieur externe ezali oyo to bengi pota libumu tango ekomi kobima babengi yango mosomba na lingala makanza alors esengeli traitement esalemela alors pourquoi traitement il faut esalemela pota libumu euti wapi pota libumu ezo yana o babengi libumu kovimba ballonnement eza ko yana ba constipation ekomi pota libumu ou eza ya kati ou eza ya libanda alors il peut provoquer nini et comme danger na santé na yo danger pe na couple na yo il peut provoquer yo
faiblesse sexuelle et que provoquer yo éjaculation précoce. C'est-à-dire ce qu'on voit dans moi si au comme aux la soso. Alors ce qu'on a dans moi si en zambete aibi zambete yeba libala na yo eza na kati ya kokoso olala kana souci olamuka na souci un jour mongali akozula yo moi si parce que yo moko o se soigner. Bible lobi sauve toi les sept te sauvera. Alors biloko oyo yango muteza ko pesa lobiko na bomo ya bana ya Congo. Yango ezali solution yango ezali la main de Dieu ezali ya kotongola ya komela na ya kobaka. Pourquoi ya kotongola? Nature ete ya biso mutuka bashanjaka mafuta bashanjaka mai po mutuka etambola. Esengeli pe mutu asukola libumu na ye. To yebita toza kokola ba mama na biso baza kosukola biso mabumu soko zolia malamu te babi libumu neza salite basukoli biso. Mais to ye na poto awa ba miso basali 10 ans 15 à 20 ans soko tuni otongola akoyebisa yo nana tongola te. Ole kwanga lundi ole mardi fufu semoule mercredi ole makemba jeudi osangi susu kwanga oza kolia kwanga misatu na likayabu oza kolia kwanga minei tato na ntsafu. Mais toye na poto balobi mange légumes et 5 fruits par jour, c'est bien pour votre santé. Et ngi koloba mitsopo basakana na ngote o ekota kana libumu misunde felula ya ngonde opesi mitsopo soki mitsopo na komi kobima o babengi mosomba e komi problème ba msusu sese bimi bango azo banga ba ke l'hôpital pa bakata bango na laser. Alors ekozala bako soigner ngaka na biloko oyo nzambe akela sikoyo bakoyi kozongo wapi soki mutalinga zongo bazongo wapi soki balingi bazwa biloko oyo bakobenga yo opesa ngo nimero na ngai babengi ngai biloko ezali accompagner na losambo ya nzambe tango tolobi hémorroïde ezali sorte misato hémorroïde mususu ezali punition ya nzambe oyo nzambe apesi bato etumu na Deutéronome 28 ya muto atambola kamala mutalebi vous serez détruits par vos ennemis et ngolo bakeno ennemi koko na yote mama na yote de kona yote mais ennemi ya maladi oyo koti na bomo ina yo hémorroïde et ya kati ti ebimi libanda oza kolia oza komela menzoto ozo zala te nzambe a détruit déjà yo lobiko nango esalemaka na tubela epai na nzambe okabwani na mabe o luki mutu te yo moko bosila na mbango messager na mwa mbango na mwa mbango wana ya mutu aza kobela hémorroïde oyo ezali cause ya masumu na ye epai na nzambe ata meli oyo akobikisa mate koya te avo yo ya il faut sila na nona na nzambe nde yo koya komela biloko oyo obandi ya kotongola ya komela na ya kobaka ba suppositoire ezali na komema wate ezali okotongola ndenge nini okokina pharmacie osombi pompe na yo oyo ezali deux pompes otongoli le premier ya mois na le 15 ya mois olongoli salite na libumu pona mutu oyo asilani na nzambe parce que moïde na yo ezali spirituel likolo masumu mususu imoroli na ye ezali suite à eleli mabe. Pourquoi na beleli mabe 22h aza kolia semoule lundi alali mitsopo eza konyokwama estomac eza konyokwama moyen e o digérer ezali te mbala moko olali olamuki na biloko wana libumuza ya kotonda et provoquer ballonnement et provoquer constipation. Toilette na yo ezalaka ya ba problème tango bimi omoni makila na papier toilette o négliger yango o bandi ko zokesa le basigne likolo ya ozoli atar oza kolala tar et ta biloko etika na libumu eza ko digérer te estomac zo sacraber malamu te et ko provoquer ba maladie nyonso wana. Alors oza kolia biloko mingi ya sec ndunda olia kayango te. Alors tango oza kolia ndunda ebele te yo zo kolia ba semoule ba kwanga ok na fête yo kotondi sa sani ya ba kwanga otiki na yo makayabu ko mbisi otiki yo sebila ba kwanga ebele et ko provoquer yo o ba bengi ballonnement et provoquer constipation tango eleki et ko déclencher hémorroïde. Tango déclencher hémorroïde o meli ba maxi bénétre o meli ba toté o meli biloko nyonso lobiko ezate et sengeli o sala na nettoyage ya libumu na yo wango basonyaka yango na biloko ya kolia. OK, voilà, je crois message les a passé tokozwatan resola makambo ezaki très important moi passage yo pour na ba santé na biso donc message aye na moi solution moko eza vraiment inspiré toujours na kati ya laisser passer mon peuple donc so me contacter numéro oyo to chaka wana bokozwa ba référence nyonso pona bokoma ti pas messager pona bozo biloko c'est tout ça programme poto le kambala moko
Non, lelo tozo kende directement na verset moko ya Bible, na livre ya Esaïe, chapitre 64, na verset 2 na 3. Esaïe, chapitre 64, verset 2 na 3. Zela na zolibino yango. Le temps tu as tout ça Luka. Yango yo. Voilà. Maître yango yo. Amoni c'est bon, c'est bon, c'est une meilleure solution. Voilà. Esaïe yango yo toujours tango. Je peux lire. Tu peux c'est là le temps d'abord la version où il y a Louis Second. Déjà très bien expliqué. Oh là là. Esaïe chapitre 64. Et le biboyer. Esaïe vous entraînez. Esaïe chapitre 64 verset 2 à 3. Et lui, oui. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Amen. Tango tozaki koyoka kosalaka bikamo. Lorsque tu fais des prodiges que nous n'entendions pas, o tozaki koyoka te, o tozaki kozela te, ozaki kokita. Et montagne bangomba ezaki koningana liboso na yo. Jamais toyoka, jamais tomona nzambe mususu lokola yo asala makambo ya bongo pona ba oyo ba mipesa ke pai na ye. Alors ici ça veut dire la manipulation de tous les hommes. C'est voilà maintenant le sujet que nous avons développé. Tous les hommes de Dieu, prophètes, pasteurs et bishops, qui indiquent et les dates, et les lieux, et l'heure, et les moments pour opérer les miracles. Bonjour, il y a le 17 janvier. Bonjour, le retour le décembre. Le 25, le 25, le 25 décembre, le 31. En Anatole, en France, numéro 30, na 17h. Moussa Nanda Mounine Aye, Bato Barat, Bato Bukono, Binos Boya, Lobiko, et c'est dit au rendez-vous. C'est-à-dire que, c'est dit qu'on conditionne déjà, ni il y a miracle. Lui, il y a miracle. Et si qu'il y a miracle, les pasteurs, le moins les gens n'ont qu'on aille. Il dit déjà que ça, on a le 17, miracle est comme ça. Et puis, Bato Bouti peut y avoir un bango. Baye passer les minutes bango passer les publicités na radio na télévision que miracle ko sale na die boye na air boye na le boye c'est une manipulation. Tous les communiqués où il y a différentes églises, nous indiquons les lieux, nous indiquons l'endroit, nous indiquons l'adresse. Venez voir la main de Dieu. Boye baké, c'est une manipulation. Oh oui, j'ai dit. Puisque Esaïe se dit Koloba, quand Damba dit qu'on sait des miracles, tout ce qui est yoka, à ce qui est quitte. Mon toit est quitté, mon toit se prépare à quitter, à Kana quitter, mais Damba est le bon Zambenaye, à opérer, à ce qui m'a communiqué le Damba. Personne ne s'attendait à un miracle. Mais le miracle n'a pas eu à l'élo. Parce qu'il y a eu nombre nango, il y a eu que vous avez 4 sœurs, à quoi c'est une prophétie? 4 sœurs, vous en avez 4 Bakobika. Pasteur a émis déjà, prophète a émis déjà, bishop a émis déjà d'avance. Alléluia. Il y a un seul ok, c'est une manipulation. Diabolique. Diabolique. Merci. ah bon? Voilà, je crois que na tout le monde tout le monde. Moni nde chato salobi na Esaïe hein. Esaïe chapitre 64. Nous en mettant dans ça la miracle, c'est-à-dire Esaïe que no bino conditionné. Hein donc yé monza. Ce que bato ça miracle wana ya condition. Pour la nité bako conditionné hôpital moko bo ba kepe hôpital wana po bato ba ko miracle de ko bien bikamu siti. Bato ba ko ba kufi ba bandero ba olela. Ah nanya kufi na kufi ce que faut ça bikamu si pete. Ce que pour ni bako kele pe ko te ba ça bikamu si wana. Oui, puis pour nani
bato bazolanda biso bafungola mo mato emuke omoni système o bato wana bazalaki na ngoto bazako sala ba match bazako ko bongola ba match bazako ko botisa bato ezaki le ba mandengo wana siko babosani baye na ngo petit na kate évangile siko bato nde bazoyeba te c'est le même style ezako sala makuna tanga bazako ko bongola ba match ba mambiku ba mbikudi ba mandona le même style yango baye na ngo na kata makambo wana parce que na se ya moyo Jésus-Christ na kata bon moyo ezana bato musu abika kipete amen yelo azaki amoya bango te alléluia na se ya moyo ba avec le combat batikala Jésus-Christ amata tika bango ba koka combat batikala mais pour la nita yabaki na bango boyela nga bango nyoso tout et puis soko tali miracle wana ezaka mingi mika na zone ya azali au moins pasteur telana no pomo na keza manipulation les charismatiques nzambe fa pambolo na sujet we pour la no mona za manipulation ta na quatre église un pasteur a telemi aisi bato nzambe la sanga bato 50 fois telema awa ba pesa 100 bato telemi ka 10 nzambe la que 50 personnes est-ce que ba telemi 10 pour nani et puis ba pesa 100 quand les mêmes 50 personnes ba telemi bango 10 oh 5 na kitia na 50 tu vois un peu la manipulation bato ba telemi ressources c'est pas normal oye na quatre église de réveil na katika bazo sambela nzambe obina bato nenge tozawa mama moko komo na anja wa boye atelema waza makamba anja baza kuna misa tuini batelemi quel prestigieux ezate Jésus-Christ avait dit à Nathanaël nini o monita ngofandaki na nzete wana na sina monaki yo Nathanaël bi Seigneur mon Dieu pourquoi le baki ningona parce que oya yebisaki eza exactitude c'est ce qui manque ya batu ya nzambe lelo baza ba lokuta ba manipulateur baza bato bazo ko bebisa église de réveil grâce à cet homme de 30 ans de lelo soko ki makamane mais to za pasteur mo zo te sasa yaki awat abengisi ba fa otiki wana o ba bela kabela pasteur kabundalesa abengisi bango boya na bangwawa na zo sala ba mama wana pe bazo bana wana te bazo bango tale les enfants autistes ba ye papa ba ye tala kaka ye mtabengi bango ba ye banda 6 heures banu bazo na malformation ya kase zo kwa kisasa ba mesala ko sakana awa na poto ba vandele na ta 30 ya ba malformation ya liwa papa akima na 19 heures personne bata mutambi mi akimi papa kusaka na makamanza mbete busaka na makamanza mbete umuntu nde komo nde blague moko boya nzamba komo le kola magicien nulle part na Bible Jésus que ça va payer les gens amenez-moi partout il passait ne makamane za ko salama improvise avec improviser le côté que bola nanga na Samarie bola nanga na Jérusalem bola nanga bo jamais aleki akute na et puis eza biloko mo instantané et là te ko maman nzamba la kisi ko bota na mulo te Jésus ki sakila manga mwana te papa yo nani o ngai na mona raté asimbi mona direct agangi atuli yo mo ndabi papa nga una mama otuna nga wana te nazalaka aveugle na moni bongo lelo mi soki bato azolanda biso bazana ba preuve ya miracle wa mona pena mutu moko abika bazana adresse na ye ba pesa biso nano yo kolati yo za mona ngaba ngana mona kingasani kotula bino de aveugle tiro bazana aveugle te ba pasteur ba lekate bona ni ba bikate basa eza manipulation eza na betiquette o basi bacha ayebi ke bato yo kate l'église ko na lelo nzamba ko opérer na 4 personnes déjà bien travaillé terrain déjà ko lamba bato ande ba kuyaka ebelo phénomène tombé et puis akoya la mwinga ndengo wana messager Papiken miracle ne chose miracle hein mutu na ngezala ki nde oki réponse à mettre tu vois miracle tout parce que miracle za bikamu hein bikamu alors pour la unité au lieu de kosa la pancarte Gaïa ko benga c'est-à-dire hein kosa la cop ya ko benga batu pone boko ki so za solo pone boko ki epé na ma morgue te to na bopito ko luka pena hotel misabatu to ko tambusa batu parce que nzamba pambola na sijo yo chatumba nzamba pambola yo parce que to komi kota na ba moment oyo kangami na bâtiment batu fa sosola miracle la liboso zali komona ye 30 ans na ya soda ngo lobi keno azalaki na kata mabe bondumba moyibi lokuta akomi ko na mukana tongo ko sala miracle liboso ngwana miracle liboso zalete mutu ya mabe atiki mabe po ba angelu ya nzambe bakangami na se na bâtiment bazoko komata na likolo te parce que na bâtiment mutu abongola mutema zate OK miracle ya solo oyo na lola esal makafeti ezali ne mutu abongola mutema po ba angelu ba mata na likolo bakene ko sepela feti na lola miracle liboso ngwana alors oyo ya mutazalaki na pasi ya mutane ko luka mwana ya mutalu keloko songolo pakala instantané nde batu koloba iyebanaka na ngonga na mumate na mukolote ezalaka attitude ya mutu oyo azo luka nzambe ekoyela nzela nzambe moko mukolongo pe okoyeba te alors Bartimée
azalaka ye moko aveugle te tango azobela fils de David et pitié de moi mais ba aveugle pe bazalaka ebele na fulu wana mais ye ayaka peza ko lukanzambe ya solo abane ko lela mikolo nyoso penda na bomo ina ye malgré bazo fina ye kanga munoko bazo nyata ye azo continuer fils de David ayez pitié de moi ayez pitié de moi ayez pitié de moi ya kenya masumu na ye azo lela est-ce que azo lela masumu na ye ayez pitié de moi mais o bazo le bane kanga munoko ezali bato bazo ninga ko binkula ko tato na masumu na bango te mbala misatu Yesu ayoki na sala na onini abina mona amona ba miracle ya Nzambe ekoya na nzela ya mutu ye moko alingi ke Nzambe asela miracle momo ina yo fils de David ayez pitié de moi ayez pitié ya nini azoki mo sambutu anole na masumu na ye oyo batu musuba kwa kolela masumu te. Alors ce qui Bible ezo ba que non mutu so komi na kati na Yesu akomi mutu ya sika makamnyo sakala na mayo voici toutes choses sont devenues nouvelles mais sengendi totala biloko ya mutu est-ce que akomi mutu ya sika na makambo zo sala nde wana miracle yango wana. Alors oyo ya bachali publicité boya miracle ezali mokolo tel boya bokomona ba miracle oyo alobakata ya koloba oyo abotaka te akobota tout simplement na lobaki bien ndenge na yetu koloba awa tozo ko continuer koloba toujours Zaïrois oyo na komi congolais te tuna ngai na tuna bino bangunza ya 21e siècle na lobaki baza bango nyoso c'est des bandes de sorciers bana ya bandoki je pèse mes mots bamandona bambikudi batamfumu na banganga batumboko baza na service ya mal yango na bakima kisasa bayele loko bomba na makambo ya Nzambe bango wana bazo sala la campagne Yesu sala campagne te moi si en conquis Yesu sala la campagne te ayeka ka kota l'esprit d'infirmité libère cet corps moi si wana sala ki 18 ans na bâtiment liboso banguza ba tanfumu ya Israël ba pesa lobi côté tango Yesu aya lobi l'esprit d'infirmité libère cet corps moi seul mon congolais et se dressa ba telemeli Yesu so bazalaki ya Yesu bazalaki ya masiane ba ngo telemeli te Yesu asala campagne te bi pa nyonso to bazo belela boya miracle bokobota bokosala boy bino bato nyonso oyo boke ko participer na masumu na bango basombi ba amen na bino na lobi na bino basombi ba amen. Miracle zali yo moko muyibi ndoki ndumba lokuta banda ko tia discipline spirituelle na bomo ina yo banda ko sepelisa Nzambe mokili e ina yo miracle yango wana. OK. Voilà, Tchatos. Mutuna mo na tuna. Na je crois na tuni bango pe mutuna ngo mais yo répondre nga parce que tozo ku la pena tana biso. Tango sala tango sa biloko wana. Non miracle ko sala bo sa siko bokenda rapé tam suna ba mort te na bo pitupe na ya solo kip no kisa mwana kuna boyeba ke kuna bokukata to zarandeni oyebi no bilage no makambo yo mo yebi ke no makambo no se no ya no gender non plupart ba campagne oyo ezali organisé na ba événement spirituel ezali les pour le but lucratif hein pour fondre l'église j'espère but lucratif et d'ingoloba moyen à kozwa revenu. Oui, quelque chose. Quelque chose. On organise aussi des affiches, on organise des événements. Je dis très souvent. Puisque ni wana, et apportaka, ni réveil, ni croissance église. Et ça n'a pas église bingi sala kabilo wana te. Nous sommes les gens babakisama. Babakisama l'église pour nous, puisque la Bible dit Dieu ajouta à l'église chaque jour ce qui était sauvé. Nzambe. Oui, yemoko. Yemoko. Ouais. Bakisaka na église bato ba bekisama. Nzambe muto bakisaka. C'est-à-dire que nzambe muto atika bato na mangomba. Église soki za nzambe. Bato bayaka na église wana nzambe muto atika bango. Et nous l'évangélisation est interdite. Non, on fait l'évangélisation. Mais nous faisons l'évangélisation ciblée. Au moyen lucratif. Tozuluka, epesa, tozwa, bozui. Tout ça, on appelle des fonds pour que ça, on a projet, pakala songolo, bah, tu bien des événements. Souka, ben, événement, toujours comme deuxième jour, tu as une enveloppe. Troisième jour, bah, on a une enveloppe. C'est ça l'objectif. Objectif, c'est que, bah,
bateyama donc ça miroir kaka bosala mbo bato baya eza kutu te ke bato babongola mitema Non. eza objectif lucratif bapesa po bato Poso bapesa kotambola. bato bapesaka toujours quand il y a un événement parce qu'il faut créer un événement yango ozomona je m'appuie sur ce verset les gens peuvent s'étonner que naza pasteur mosusu namoni azoloba ke soko omoni pasteur nzambe asi aboye il faut oloba makambo oyo to baza koloba oyo makambo oyo ezoloba eza mpona kobikisa bino po bino bocomprendre comment les églises fonctionnent. oui est-ce que wana oloba wana ye aleki na makambo oyo aza ata na cheville te mais je me réfère na Ésaïe nazotanga verset 3 yoka verset 3 elobi hein aucun autre Dieu que toi n'agit de cette façon pour ceux qui ont confiance en lui. Non, personne n'en a jamais entendu parler, personne ne l'a jamais appris, aucun ne l'a jamais vu. C'est-à-dire nzambe mosusu te mutu moko te lokola nzambe lokola wana toza na nzambe oyo tokokompare na nzambe mosusu te po atondisa église po abikisa motu azali na événement te fo basalela ye. Aujourd'hui po bato babike nous voulons les événements mais nzambe Jésus-Christ il parcourait de ville en ville, de village en village. Il y a beaucoup de traverser ma village, bah miracle les a concernés. Ça publicité. Mais aujourd'hui, nous sommes à Congo. Nous sommes dans l'église à Congo, même tout ça na poto. Les lots, tu as mis Facebook, l'église sont là direct. Il fallait tout ça dans le plus grand des églises. Parce que les lots, nous atteignons tout le monde. Et ça, on attend que l'église, il faut ça de publicité le dimanche. Et comme les lots, qui était bandit, bâti, moto sur la matin, monde entier. Mais il faut me dire qu'on est condamné. Facilement. Mais pourquoi l'église, ils ont la rythme et la technologie? Parce qu'aujourd'hui, nous atteignons tout le monde de la matière. Pourquoi l'église, ils ont la capacité qu'on se multiplie en nombre, en chiffres, en croissance, pour être pris par l'église. Objectif là va viser et ça y a un Nzambe. Puisque tant que en Nzambe, quand les gens comparent Nzambe, Nzambe mosusu lokola Nzambe wana zate. C'est par rapport à Biloko Bazomona. Aujourd'hui nous parlons des miracles dans nos églises par la bouche. Mais nous ne les vivons pas, nous ne les touchons pas. Ouais. Mais miracle là, c'est quelqu'un qui a passé tant qu'on passé na bino. À ce voyage, ndé ebino témoignage que tant on a quelqu'un qui Gabon. Kuna ba avec le mamoni kuna ba ojala da badika kutiboye ba tu badu kutambola ba tu boki beki pour la ke Gabon mais en même temps na quand église locale place azali ba avec le musu bazan ba boté musu bazali mais ba wana bazo tambola te azo mo bazaba incrédule. Pardon chatos on répond ngaka mais mutu sali c'est-à-dire nzamba sala ki biso l'intérêt moko boy biso pe quelque part to yaka pa nzambe si m'intérêt moko boy exactement. alors ce que yo yaki intérêt moko c'est venant 2-3 ans place sur l'église wana parce que yo bi que non et ben on messager bâtiment yo bi que non il va répéter le bâtiment yo bi que non 3 ans na bâtiment est-ce que 3 ans 4 ans na bâtiment au zelaka eloko wana eloko pose wa ngoto ce que muto en face ana il faut habillement il y a une révolution qui coupe ça haute laisser partir mon peuple laisser partir c'est un objectif à laisser partir mon peuple c'est pour qu'il faut le peuple a comme yé peuple nanda kunaye na voiture na bâtiment wana takwa sadi asa na relation yé na nzambe wakila yé asa na intermédiaire ba intermédiaire ba prophète ba bishop ba évangéliste nde bazili ba cause ba malheur oyo intermédiaire baza ko conditionner ba miracle na bango moyennant quelque chose passer oui à koya na décembre yé onction ya prospérité na dakaye soka simbi vina au transport on a passé à temba juste parce que c'est pourquoi tu ça cause la kaka passer wana tango koya na miracle ya onction ya finance de décembre de vie ko changer bato au monde bato batikela baza figé cause là parce que c'est ce qu'on leur dit alors c'était ça faux évangile il y a qu'on conditionner prospérité, les gens pas passer pour la particularité. Les gens pas passer la prospérité, les gens pas passer les spécialistes en délivrance, les gens passer les spécialistes en croissance, montre les particularités, sont ces mensonges et des fabrications locales. Bible dit qu'on a Esaïe, Oyo, Erbike, Nzambe Moussou sur le col yo azati.
bazali ko comparer na nzambe mon côté. Il faut tout comme un niveau que tout comparaka batu na ba nzambe te. Tout comparaka batu na batu mususu te. Nzambe yemoko soki ko conditionner auto c'est ko conditionner et c'est dit manipulation puisque soki to sala pour ça ko sala miracle na ko telme pa na na ke na morgue ya bisha bisha izali awat bato sida bato na kana bisha on a plein okaka na place bato ba ka bato sida wa hotel vite wani ko benga moko pour miracle abiki OK pour yemuto ko keno pese voyage pourquoi il ne fallait que c'est le cas de 24 décembre ko tia affiche ou bien na communiquer na ni ko c'est la baya place et puis na chiffre 8 ou bien chiffre 10 c'est ma baya mutu offrande et ça par les chiffres donc faut man 10 sur 8 ce que vous avez oui dollars 8 euros 80 euros 800 euros 8000 euros c'est ça l'offrande où une jamba indiqué. Est-ce que offrande dans la Bible fondement wana offrande wana est-ce que ata la Bible ya bakoko ata la Bible ya nzamba mpunyu ata la Bible ya nzamba bakoko ya primitif est-ce que offrande dans la non, j'ai dit que ça c'est une manipulation. Mes frères et sœurs, nous vous avons manipulé todingité ozara na place on est en train de te manipuler. Je préfère que passer à l'oba naza na posa mbongo moninga na passer aye aza na posa mbongo boteli offrande passer aza na posa mbongo mais aza na posa 2000 euros osangisi de bopesi même conscience za libre attends moto azopesa apesi na conscience tranquille. On lui a dit la vérité. Plutôt que de conditionner toujours qu'on fait ça, na miracle moko farfelu, nous avons appelé les gens de miracle. Mais miracle on était là le matin mon côté. Depuis tout ça ba fiche ba miracle wana. Miracle on c'est kaka. Yé moko passer na motema na ye, ndé il que na sala miracle. C'est lui qui vous rapporte les différents miracles à Salaka. Mais différents miracles à Salaka en Brésil. Soka kika na Brésil. To na Angola. Soka kika na Angola. Soka kika na Katanga. Ce qui miracle lango na mboka yazadi l'église o yazadi miracle lango izate ezaka batibonyage jatango kubimaka di banda c'est déjà un mauvais signe yango so na isaïe sur koba nzambe mususu lokola yo azate mais tout ce qu'on met comme des affiches de publicité pour que vous venez recevoir yango so na to comme lelo quand les gens on commence à prier pour eux recevez parce qu'on avait dit vous viendrez recevoir votre miracle si ma asameli pona bato ayiko bake miracle nga mutu na pesa kate njambe mutu pesa miracle mais njambe mutu pesa mais il fallait le bango avant mais on le bien avant prends ton miracle si comme mutu aye miracle ngo c'est limité si ma mutu asi micro ako ko dinga clôturer poison que de vendre abi ko mona mutu pesa miracle zangate njambe akopesa kondimana pesa miracle ah tu vois tout ça c'est voilà. Une manipulation. Ok, voilà, Tokomi la souka, je crois intervention vous comprendre. Messager le basouka zani pour aussi cette intervention abisso. Bon, Tokolo bake ba campagne nini bomba misima ba campagne oyo. Mususu zali ba ouverture ya ba église ningi ko fungwa ma bâtiment. Il faut ba saïla ngo ba campagne. Entela koya oyo boyo kaka ene internet ba ko utiliser ye na ba campagne wana parce que ba ni ba fungwa la bâtiment mususu. Boyo ki bien na Esaïe 64 na verset 3 balobi nzambe mususu asala lokola yo azate na ba oyo bachela ye mutema mais bato campagne balobi ngai te mutu na ko sala miracle mais miracle ko yana kondima na yo moko bososo la bipai bozali bo fungula miso bipai bozali miracle ko sala le mela yo na nzambe na yo ba campagne na bango na batu oyo bazali ko yana ba campagne na bango les oiseaux de même plumage. Oyo babiki na bangola, ezali ba péter bango confiance, ba pesa ba mbongo ba kotelema na ba campagne, soit disant amona kate, soit disant atambola kate, ba kotambola pona ko film wana vidéo wana etambola pa na bino ba oyo ba pesa la publicité a en France. Ba batemi na Brésil pareil, bazana batu na bango oyo ba travailler kana bango. Mwana na Nzambe et comme na tango osala histoire personnelle yo moko na Nzambe ndenge Abraham asala, ndenge David asala, ndenge Salomon asala, ndenge bao nyonso boyibi basala partout dans le monde entier bana laisser partir mon peuple bipa ozali bambote Nzambe na lola amona abatela bino mama kitalatala
opponant la bonne part mokili eko koboto la yote Béatrice Bongeli la Colombe de Luxembourg Nzambe amonabino partout dans le monde entier. Voilà, maître Chouamboma, il va souka pi. Non, mais ngai na ina loba likambo oyo na ndenge ke na aborder ngo boy. Omoni ndenge to uti loba awa ke Nzambe soka linga sala likambo elekelaka entendement ya bato. To moni yango na Bible, pona ko laksa bato ke batu na Nzamba esa bino venez recevoir. Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui Dieu va parler. Cet homme n'a jamais parlé comme ça. L'homme a la langue brûlée. Tout boy. Omona na deux batu na Bible, Nzamba konfonda bango. Eza Eli eza na Samoma ya Samuel. Élisée apesaki Géasi apesaki mwasi moko tsunami tona mwana. Metangu mwana kufi azoya na Elisa ici Géasi bikini kokutana mwasi lelo za linte ayi ko sala nini? Il est prophète. Il est prophète. Ah Nzamba bombelinga likaba aseli kambo sa yebisa ngai. Donc quelque part Nzamba za na makamso asalaka sans le kaparmuto esa kabiro boya ko za miracle wana za lokuta. Deuxième mutu mama Samuel azole la mwana na niveau 0 ka ne azole la mwana partout za na monde boy. Ola no pamba musa Nzamba betili ba esi ba bi me yope mukokaka kolango langwa timu koni otika molango. Mais mutu za kolela makambo azaki na mona besoin na Nzamba jusqu'à tel point tango Nzambe moka ya nola ki kitoko. Donc elingolo ba ezana makambo ebele ba zo kanisondire venez recevoir. Dieu va parler aujourd'hui ya eza yango wana te. On eza une façon ya ko aliéner bato. Parce que au moment de Daniel pas bimanakati ya fausse lion abelaki mutu te azaki na concours ya mutu te il croyait à son Dieu. Bible lobi mokili mobimba Bible roi lobi Nzamba Daniel oyo bato nyonso na mboko fo sambela ye pour azo délivrer azo bikisa azo Nzambe wana alobi te Daniel mais Nzambe mon frère l'esprit supérieur. Papa bato nyonso to basala Nzambe banda Genèse ya Apocalypse na ko banda kotanga bango okomona ke tango kaka bazalaki na Nzambe ils ont fait beaucoup de choses. Moi sur mona ko lobaka makila o atanga makila wana yukasa mona ki basala Nzambe te aya plus de 500 campagnes abikate akota ba mbikuni abenga ye ba melise ba mai ba tongole lokwa na bima côté messager utaki ba lesa mama wana ba mungo ba tongole ba mai yo ba tongola kawana lukuta mais zaki na mukolo moko akosi mané pas apôtre akosi mané peu n'importe qui mais lui dans sa foi moni que te na koleka par mutu te Quelle révélation. na koleka par mutu te différence simba tipo automatiquement direct et puis tela seigneur pour la société abi na yo kelo ko mobili kati na ngaya tela mukolo masolo tela mukolo makam bato bazaka ye osimba ko ote kende Nzambe ma osala ezanga ite mais c'est une aventure eza manipule mutu peno ye papi gene ba bengi yaka na campagne Nzamba kosala boye basata le bo kende Nzamba kosala ndenge na mais le kana kalembele bata tiber basawana papa ta tiber ba fandi na 4 yango ba konda bazolu ko ta kobikisa yo kene osala mire ko benga tunene le kana poto ndima yo musu avec une église les premiers ya Saint Joseph c'est comme morgue za na sima mais pas là que ça to na Nzamba baluko na sima wana benga ba koma ba kamere ko ya monde entier même en France soko ye olobi ko du kambote o keka na n'importe quel hôpital tana nani na oya biso la fontaine now papa o la musique ka mutasa kufa ki wana pour la musel Lazare et puis est-ce que c'est likam ah si Lazare biso oui passer na ba lobaki oui passer ne peut atana bi ah banganga pe ko sala makambi te o makambo nganga te to makamba disi o na makambo ye moko vie mais si soki ozalaki awa soki parce que bayebeke banganga basala bango ebele ba charlatan basala bi soki ozalaki awa mais frère msala nga kufa te mais to yebi atakute c'est le kimikolo yo osala quelque chose mais c'est Seigneur lande obso totalela to ki l'hôtel aventure pasteur wa cha mimi matatu tela mandefu pasteur azolata Nzambala na kan mais c'était azamuto asala bakisha bale papa na kisasa tela kana ndelo lokwa papa balubo ba baba wana tela kan pasteur acha mbi atela asaka na munoko na maboko na ngai bokomona maboko no eloko esakurate maboko no eza obosani nda adresse makambo yo zako sala tongo zaki na mokili ko bikisa ba rendez-vous ba ko telo consultation mbongo yango ye na ngoli sur l'évangile or que c'est pas ça c'est Jésus qui sauve c'est lui qui bénit c'est lui qui délivre et puis souka délivrer mutu Atos la guerre masumu ndeli il faut voir quand tout l'océan de l'oubli à restaurer à régénérer on a vu dans la Bible les gens sont régénérés tout le monde la Bible mutaza ko mona ta moni ma bala kutelo ba ma passe ba quoi triple les akay belé yango na ndeko nanga to taila ye moko Seigneur longo na makamba kampa surtout le ko le comme la descend date okaka les 25 yo mutu mo auta atiki et puis chose grave hein bishop comment expliquer yo pasteur yo ozo longo la kindoko moi sina la kindoko boye on a boyé pour moi sur un ndoki mais quand ndoki ko longola on le va on mais si yango wana c'est pas ça pour l'inflation voilà
C'est ça les signes. Oh, yo bengani moi silo pas ndoki. Mais on l'a bandoki. Jérusalem d'abord avant d'aller au Galilée à Samarie. On s'en la parole. Nzamba pambola no balandi biso na moment de 5. La maman de 5, Carmel et Carmelia, Christy Vingoma, Melvin Goma, démission à Paris. En tout cas, l'Inès Bonte mon Allemagne, n'engagez pas partager ma vidéo, vous partager, Inyonga Mayama, bas sportif Nyon surtout de partout. Et puis, na Hollande petit nanga mami au Maoto, surtout moi sananga Edgar Mokonzi, ya patron Vision News TV. Donc, mbote mingi na sur Hollande Bisso, bana laisser partir mon peuple. Tolingi to ko le 25 ba benga bino quelque part yeso ngo tie nzamba za na date le 25 poto ko kuta na été kuta na kana tous les jours le 31 tie wana manipulation pour pesa bino mbongo tolingi ngo le soute cette fois-ci bela nzambe na yo benga nzambe na yo akoyana na place nyosu et se laisse à celui qui les cherche. OK. C'est tous le basuka. Ésaïe 64 quand tu ferais des choses terribles qu'on n'entend pas. Oui, tu descendrais et les montagnes tremblèrent devant toi. Aucun autre Dieu que toi n'agit de cette façon. Aucun autre Dieu que toi n'agit de cette façon. Pour ceux qui ont confiance en lui. Non, personne n'a jamais entendu parler. Personne ne l'a jamais appris. Aucun ne l'a jamais vu. Toyokate, tomonate, nzambe moko lokola yo. Amen. Amen. Alléluia. Ils ont apambola bino, apambola maman catch, apambola tegira wembo, apambola bane on laisser partir mon peuple, apambola ni kon silvikoso, apambola yo place yo sozali vraiment matanga ne l'équipe nzamba ba telbino azanzambe abokela batela bada bane bitike na basi bakufeli mibali na mibali o batike ni basi bakufi nzamba batela bango kaka. Amen. Voilà, tokomi na suka, merci na bandeko nyonso bolandi biso, merci na bino. Bolanda biso mingi mingi boye. Émission ozwa